Voilà, poto, on a sali 25 ans. 25 ans, Biki ande balia balobako. Biki na poto, Oumeli, hein. L'homme prudent voit le mal de loin. Bon, gandé toyaka poto, tokomi na poto, j'ai déjà eu ma stabilité par rapport à Mikanda et tout. Et bah makambo mususu ebanda ko pesa bien te. Donc au moni na vie soko zo tambola, ozomona makambo ezo kende ndengo olingi te. Un moment tout ça la ka point. Tout ça li point tout lobi non, je vais m'arrêter là et je vais voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc biso ba o lokwa to ebi kisite ba famille la biso ba bisa biso ndenge bozoko la boye oyo ko simba kisi oyo ko kende na ndako nganga akobela liboma ou akokufa. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc Nataya Kinga bi lokola na komi na suka na luka nzambe. Mais na bande ko kende na église moko na Paris awa, na église aba brésilien. Ezaka na Stalingrad, mais na monde qui n'a changement te parce que nyonso o amabe na bande ko sala soki naza na église na sambeli mais so na komi na ndako na omela nga ba masanga ba musique mukili makambo ebele ebele. L'homme prudent voit le mal de loin. Skoyo na yakolo tande na ndoto un moment pa na komo luka nzambe na ndenga solo na zolo nzambe na zoyeba tesko na ko s'en sortir ndenge nini mais na komo ka posa bolingo nzambe na saila nzambe de na ekolota mama na biso mama nanga Aza vivante, hein? Non, akufa. Mama biso akufa na 2021 nazaki na 2001 nazaki na poto na yebaki kutu teke mama biso akufi. Donc ndenge na bato noko na biso mutayebisa kinga ki mama na yo akufa ki déjà na yebaki ni date ni heure ni jour. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc maman akufa ka déjà. Mais na yeko lota mama nanga ameminga nanu avant ça maman nanga akomi koya na ndako nanga azosala ba nettoyage azolongola ba prise na ba mire ba prise moko ezozo ba milinga mama zo bendango et ça lisco troisième rêve onga na lotaki na ekomona mama nanga azwinga ayebisinga yaka tokende tozalaki na etoko ye mutamemaki etoko wana. L'homme prudent voit le mal de loin. Toyeti tokati cité rase moko munene mabele zaki ya rouge. Après yebisinga olembi gabi oui abi bon to pema to pemi na terrasse wana pembe na terrasse zaki le pont moko munene na ndako moko na ibaki teke zaki église nazoka sikoyo mungongo ya papa walesa wana na yebi na nte na yoki mungongo papa walesa zoteya ngasko na sa pongi un moment akomi ko senga mabonza ngazaki na $250 na poche ngabi le quoi na $250 papa oazo senga mabonza na kende na pesa ta 50. L'homme prudent voit le mal de loin. Wana ngana koloba qui aza vrai serviteur de Dieu parce que nga ye mutate yangate mutabetela nga lisolo na yete eza mama nanga na yebike mama nanga akufa na kati ya liloba nzambe. Ma mère elle s'est convertie avant de mourir. Ma maman na biso baza bato balakisi biso nzambe atozaki bana mike mais ato komi poto yo moko yebi poto ndenge échangera bato donc nga eloko nazoyebisa ka bato ke papa walesa aza ya nzambe. L'homme prudent voit le mal de loin. Parce que ba o ba yebi nga balobaki soki famille na o bazo témoigner changement na yo c'est que au changer pesa solo. Quand ma famille témoigne baloba kaka merci na nzamba kabunju walesa. Babi que yo change. Oui. Au changeant de N'a changé ma façon d'être premièrement, je suis quelqu'un de très colérique. L'homme prudent voit le mal de loin. Na bande kokoka kozwa conversation tena muntu sanke na silika. Donc lelo na koma likambo pe eza na famille omoni pe na pelisi moto te na sololi pe na ndenga bien makambo esili. Ma façon de m'habiller, je m'habillais trop sexy. Soit elamba katana, soit elamba mukuse. Donc faut nga papona la telamba mubimbe bombanga nzoto. C'était impossible. Même en été, même en hiver, c'était pas possible. Et je buvais beaucoup.
na banda komela mingi l'alcool, oui, na banda komela, et j'ai sorti beaucoup aussi. Boîte de nuit et pas Djunga, j'étais abonné là-bas, donc binga banda komonanga on a qui disparaîtra depuis 2021 aujourd'hui na kinda susu place wanate parce que Jésus-Christ a besoin d'anga na kanae baninga tango kokie papi que me tolo bela vie papi gene papi gene tolo bela vie Yo je sauté pas. Nazaraka moninga na yote, ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazaraka moninga na yote, pena kotika la kozala moninga na yote. Papi gene tolo bela vie. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente d'épargne de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Oh, ouais, yo pas pas bendier. Et pas balibani. Ah ouais, chez maman Uniché Banzé. Ah ouais, non c'est ça. C'est toi compétent. Bino moko bomoni chez maman Uniché Banzé. Nyon sezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na binope ezali. Boya ebele boko sepela. Nyon sezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Topesi binombo te partout
Bokolanda Bisso, Lissou Boye à travers Tolobe la vie officielle. Voilà, merci de votre fidélité. Merci surtout d'avoir abonné à Bisso. Ah, tout ça qu'on a invité Batou, vous s'abonner encore massivement. Vous s'abonner parce que dans Tolobe la vie, nous salé salamaka. Nous salé salama et puis nous salé continuer au salama. Donc abonnez-vous, vous hésitez vraiment vous s'abonner, belé. Et merci aussi d'avoir bâti ma prière. Makambo tout ça c'est pas facile. Tous allons visiter, monsieur est à la rabison, monsieur tu éviter, monsieur au talon à monsieur Moboy. Abimé l'autre na temna liaye. Mais nous allons kutana kajo vungu tembela mokilingu ya na moto à la veille donc voilà goût makambo na tse sotama déjà donc voilà. Alors l'autre zo yamba de comme moi aussi elle va se présenter bokoye baye azanani. Bokoye baye akobeta pe moi lito beta pe moi lisolo na ye et à partir avant de bokoye ba vraiment but à émission donc benda télévision na yo zo pena casquette na mato ipo kabiso pena très bien parce que tolo ba pena makambo to ba mikolo maman beauté papa boni naza bien par la grâce de Dieu merci ça va oui ça va. Bato balinga baye bana yambi nani mais quand on se présenter aux anani uti wapi kombo na nani et tout voilà nga kombo nanga sœur Stéphanie naza mwana papa Walesa na sambelaka na CRS Paris Walesa ministry donc ça fait depuis 2021 que naïba kinzamba Walesa et abandi ko transformer vie nanga petit à petit. Et lelo naza o naza lelo grâce ya Nzambe wana voilà. Sœur Stéphanie, vous savez combien de temps on a poto? On a poto on a sali 25 ans. 25 ans. Omelo biki ande bali ya balo biki na poto omeli hein? Oui. Ah. Si vous voulez ça là que yo kende parce que là on va déjà Nzamba Walesa Nzambe na moi na senti déjà que nous oza mwana Walesa et tout. Si vous église wana okota ki ndengeni mais quand obeti parce que to continue comme mon émission au côté l'église wana ndengeni lo ne pusaki yo pena okende kokota na église ya Kabundi Walesa bon ngandeki to ya kapoto to komi na poto j'ai déjà eu ma stabilité par rapport à mikanda et tout et ba makambo mususu ebandai ko pesa bien te donc au moni na vie soko zotambola ozomona makambo ezokende ndenge olingi te un moment tout ça la ka point tout ça li point to lobby non je vais m'arrêter là et je vais voir qu'est-ce qui se passe vraiment donc biso ba o lo kwa to ebi kisite ba famille na biso ba bisa biso ndenge bozoko la boye oyo ko simba kisi oyo ko kende na ndako nganga akobela liboma ou akokufa. Donc Natalia Kinga abi lokola na komi na suka na luka Nzambe mais na bande ko kende na église moko na Paris awa na église aba brésilien ezaka na Stalingrad mais na monda ki na changement te parce que nyonso o amabe na bande ko sala soki naza na église na sambeli mais so na komi na ndako na omela nga ba masanga ba musique mukili makambo ebele skoyo na yakolo tande na ndoto un moment pas na komo luka Nzambe na ndenga solo nazo ba Nzambe nazo ba tesko na ko s'en sortir ndenge nini mais na komo ka posa bolingo Nzambe na saila Nzambe de na ekolota mama na biso mama nanga Aza vivante non akufa mama biso akufa na 2021 nazaki na 2001 nazaki na poto na yebaki kutu ke mama biso akufi donc ndenge na bato noko na biso mutayebisa kinga ki mama na yo akufa ki déjà na yebaki ni date ni heure ni jour donc mama akufa ka déjà mais na eko lota mama nanga amiminga nanu avant ça mama nanga akomi koya na ndako nanga azosala ba nettoyage azolongola ba prise na ba mire ba prise moko ezozo ba milinga mama azobendango. Et ça lisco troisième rêve au ngana lotaki na ekomona mama nanga a zwinga a ebisinga yaka tokende tozaki na etoko ye mutamema ki etoko wana to yeti to kati cité rase moko munene mabele zaki ya rouge après ebisinga olembi ngabi oui abi bon to pema to pemi na terrasse wana pembe na terrasse zaki le pont moko munene na ndako moko na ebaki teke zaki église wana na ndoto
nazoka sikoyo mungongo ya papa walesa wana nayebi ye nanu te nayoki mungongo ya papa walesa azoteya nga sikoyo na se apongi un moment akomi kosenga mabonza nga azalaki na $250 na poche nga abi lokwa na $250 papa oyo azosenga mabonza nakende napesa ata 50 mais pongi ezwi nga lisusu na lali un moment mama alamusi nga alobi era kokende sikoyo ekoki yaka tokende nalandi mpe mama alobi non tokota na porte monene place bato nyonso bakota te tomata escalier tokotela na porte wana likolo tomati mpe escalier ere tozokota kaka boye na sala yango libanda ezalaki nango kaka bongo lokwaka ndako moko tout droit boye na toit moko boye mais ere sikoyo tokomi na kati amphithéâtre vraiment boye donc baminda sali kitoko ambiance après nazomona moto azoteya alati pembe tozo avancer na mama et kaka a sentir que tozo kenda vers ye il s'est arrêté de prêcher a bandis koyo kosola na mama tikinga un peu à l'écart après apesi biso place à bibo banda to vandi prière pe sili nga nazozela kaka ke na osolola na ye na maman parce que moi j'ai des questions à poser ma mère elle est décédée à l'âge de 41 ans fait na tout na maman okufa ndenge nini pourquoi kenda très tôt ou mankaka biso boy na boy mais na moni basimbani loboko babimi na porte à sima nga nazokoma baza suti nakomi koluka mama ti papa alesa na moni musika yebisinga mwana yo foko ma place nga naza ngabi nakoma place ya za siko na moni mabulu moko mibale neti kata ya boy ka ndenge studio eza munene na mobu 2 mabulu siko na otanga bisko na okoma kuna ndenge papa apesinga ba stratégie ayebisinga zwa tuyo oyo abwakelinga tuyo moko na forme ya chambre aère ya vélo ayebisinga so na bwakeli yo kangi mbala moko ekomema yo ti osote libulu ya liboso azwi pa bwakelinga akangi yango na sote na komi na libulu ya liboso après natuni nga bimi sikoyo mibale na sandeli mpona komi ati esika oza nga na motema na nga nazoluka kaka namona na mama na biso peut-être maman azaka na papa alesa avandi quelque part papa yebisinga bon deuxième fois on azotindelo tuyo moko boye ozwi libende moko ezalaki liboso na nga abi ozwi okotisi tuyo wana na libende obendi siko ero kolashe ekobwaka o liboso donc ndenge mpe nasalaki na mimoni pembeni ya papa nakomi kaka boye bilanga nguba wana ta ya boye bajeune plante na nzete moko avocat munene makasi ebele papa yebisinga abi esika na yo yango oyo bilange kenda donc limite ya bilangana na mona yango te ayebisinga il faut ozala awa ngai na mama Angèle tozalaka so tozoya awa mutu abare biso nzela na gauche tozwaka droite po toya ti awa donc yo esika na yo yango soki nazolinga natune mama aza wapi azolinga kotikela nga tante tina ekosutuka na pongi donc yango wana nakoma ekoluka na YouTube nazoluka ti na ekokutana na ba video ya ba culte nakoma olanda ba culte na ndaku nakenda pe Kinshasa le 1er septembre 2021 nde nazwa baptême nanga na CRS Kin na Mayanjili na pesi mbote na ba pasteur nanga ba pesa nga baptême papa Félix papa Doudou le roi pe na papa musina bosani kombo na ye mais ekoya kaka voilà ndenge na yebi nzamba walesa yango wana ti lelo pe na tikala na kati ya ministère nazo servir nzamba kabunji walesa voilà donc ça dit pour la bateau bana na biso il faut ba retenir que kabunji walesa c'est un vrai serviteur de Dieu wana ngana koloba qui aza vrai serviteur de Dieu parce que nga ye mutate yanga te mutabetelanga lisolo na yete eza mama na nga na yebike mama na nga akufa na kati ya liloba nzambe ma mère elle s'est convertie avant de mourir ma maman na biso baza bato balakisi biso nzambe atozaki bana mike mais to komi poto yo moko yebi poto ndenge échangeara bato donc nga eloko nazo yebisaka bato ke papa walesa aza ya nzambe
parce que ba o ba yebinga balobaki ce qui famille na bazo témoigner changement na yo c'est que au changer pesa solo quand ma famille témoigne balobaka ka merci na nzamba kabundu walesa babi que yo change oui au changeant de na changé ma façon d'être premièrement je suis quelqu'un de très colérique et na bandai kokoka on dit matin ah on changement quoi na bandai kokoka kozwa conversation tena muntu sanke na silika donc lelo na koma likambo pe eza na famille omoni pe na pelisi moto te na sololi pe na ndenga bien makambo esili ma façon de m'habiller je m'habillais trop sexy soit elamba katana soit elamba mukuse donc faut nga pa pona la telamba mobimbe bombanga nzoto c'était impossible même en été même en hiver c'était pas possible et je buvais beaucoup na banda komela mingi alcool oui na banda komela et je sortais beaucoup aussi ma boîte de nuit et pas Djunga j'étais abonné là-bas donc ba o ba yebinga ba o ba banda komona nga ba mona pe ki na disparaîtra depuis 2021 aujourd'hui na kinda susu ba place wanate parce que Jésus-Christ a besoin d'anga na kanae voilà donc dès que tu as écouté na pasteur Walesa oui obetera gendo to websa kioni tant obetelo ndo to ya limbola kioni oui ayebisa kinga kaka nzamba benginga bilanga wana eza musala ya nzambe ofunga na sala na kati ya ministère ya CRS Walesa ministre awa bosangana wapi awa tosanganaka d'ailleurs je dis bonjour à mon papa Carlos Kalala le char de feu tosanganaka na Alfortville au 71 yazanani Carlos Kalala yaza pasteur na biso responsable ya Paris connaît Carlos Kalala ngasko na bakisa char de feu char de feu oui char de feu donc mutuka ya moto ah oui bosangana wapi na Alfortville na 71 rue Etienne Dolé na Alfortville sikoyo prédication wale Satan à terre abina bisa abinoni parce que tout le monde a mais quand on fond la biso parce que bato belé bazalaka un peu déçu il y a comme on a Moussa Nzamba zo bengana tout le monde a église bima kende mais quand on fond la biso parce que bato belé tant so ba comprendre té ezaka pena nini qu'est-ce qui s'est passé réellement pour pasteur bengana mutu en plein culte ndengwa. D'accord. Merci pour la parole. Moi, je dirais que Papa Walesa, c'est un homme de compassion. Papa Walesa, azana mutema munene. Bato belé bazaka pembe nine basala ba bêtise. Papa Walesa ayaka dans réseaux sociaux pour alobango parce que bazé belé. Ba misusu bango moko akeka kasali bêtise akei akimi après azu micro bandu ko finga bandu ko loba n'importe quoi. Papa Walesa c'est quelqu'un qui a beaucoup du monde autour de lui. Déjà, ce botali église na biso déjà za monene. En plus de cela, azana bane belé partout dans le monde. Pourquoi etomba kikaka et pas y a papa wana? Le monsieur déjà na Kinshasa, il a fait plein de dégâts. Et zana sœur na biso moko vinaye et bebaki. Pourquoi? Parce que le monsieur est allé voir la sœur pour lui dire que ngai na yo to nakobala yo. La sœur faisait des dépenses pour ce monsieur. Le monsieur, a kekoyebi sa sœur wana na kokoka kobala yote. Pourquoi? Parce que pasteur Wale ça ne veut pas alobi ke famille nabino boza nabila kelimabe. La sœur a yini papa na mutema. Au lieu de venir voir son père spirituel pour lui demander papa mon bala lingaka balanga pourquoi tu lui as dit ça? Sœur a yini papa ayaka sous église te. Vina épée et baby. Nazaka na ba extrait nango mais na otindela o mukolo mususu soki nzamba pesi biso occasion tozonga awa nga na koya na biloko oyo eza ba preuve pona kolakisa ke papa na nga za na nzambe. Deuxièmement, bakendaki na ba pasteur mususu, pasteur na biso avant en Afrique du Sud, pasteur Jérôme, ya CRS Afrique du Sud. Bake o nazo bala mwasi. Yo zo ke ko bala mwasi, faut mema mbongo na yo, ya libala, faut mema ba objet. Famille à mwasi ba lambi, ba sali makambo nyonso. Le monsieur se pointe, il avait rien dans ses poches. A comme ce ko defa ba mbongo. Ah, papa gen nous a 500 to def sanga. Ah, papa za. Donc ba pasteur ba yoka soni. Et oyo penza et salaki ke papa eza ba biloko ebele ebele asala mususu ala na ba flat alobi papa alesa mutu ya kofuta ba nyongo komi ebele ebele mususu akenda na mboka wana matadi wana
et pas ya prophétesse wana kuna na église na bango azolobaki ye aza associé ya papa Walesa na kati église na Kinshasa. Pourtant papa Walesa na zolobango aza na société. Papa Walesa c'est lui le fondateur de CRS Paris et de CRS Ministry. CRS Walesa Ministry Monde. Fondateur eza Claude évangéliste Claude Kabundi Walesa. J'insiste, hein. Papa n'a pas d'associé. Peut-être bino pe bamputu mususu bozozo ba appel mutu azobenga nga na sala na Walesa salelanga boy salelanga boy nga na zamona Walesa na zolo bango papa na nga aza na société aza pe na mutu atindaka te à part bana na ye o a désigner ka po basambela pona bato papa a négocier na mutu mususu te. Donc papa na kena Matadi alobi papa Walesa za associé na ye alakisi ba photo papa boya okanga photo na mutu te ato ye bosali vidéo papa binchika na ye alakisi ba photo talanga na vanda na Walesa na kenda piti china ndaku na ye bato basali ye confiance ka likolo ba photo. Sikoyo akomi kozwa sœur moko na église aza prophétesse. Ti bazovanda na sœur wana aye ko tia sœur wana zemi mama mususu akufelaki mubali lokwa mubali atikaki na mbongo ebele ya azobisa sœur wana ke yo za mwana mukenga siko fona zo mwasi ya mukolo pona nini azolanda mbongo siko akimi pourtant na Kinshasa aza na mwasi na ndaku na bana akimi aye Kinshasa yindi kuna la sœur elle était enceinte et sœur wana siko aye kolanda papa kwa yebise ke associé na yo tala makambo asali boyeboy. Donc c'était de trop, c'est pour cela papa il a réagi comme ça. Ezake mutu bovandi asali mabe bovandi se bolobeli bo mona kaka zo bakisa ba niveau mabe azo bakisa un moment faut les mettre dehors de l'église. Même la Bible, voilà, yango papa abimisa ke na miso bato pour Allah ki sake azana la société aussi pour na ko se laver ye moko papa parce qu'il y a trop de bavures autour de papa Walesa. Les gens ils racontent n'importe quoi, que des mensonges. Yango papa popé Allah ki sabatu ke il a rien à voir dans l'histoire. Olé ke kombo na ye ebe bakuna na Matadi ke associé à Walesa yaki awa il a fait des choses. Papa il a dit abimise libosa batou comme ça que tout le monde voit. Si comme makambo ne soto yo kaka pona évangéliste Kabundi Walesa ana kisi ya kosakana te donc azoki ndoki pendant un mois azoki ndoki diana age un mois ki ndoki kisi ya kosakana te yo sabatu nini parce que biso to na matoi na biso est-ce que za bongo te mambo to yo kaka pona ye apesi obembongo lobi na tonga beti virgule oyo zongi se lié apesi na 10 000 na miso batu un temps virankura ozongisi 9500 yozoka moi 500 et puis talanage nous toka pona Kabundi Walesa eza faux. OK, moi je dirais quoi? Je dirais premièrement papa aza na kisite, papa aza na kisi ya Nzambe. Na Chiluba babenga ngo bwanga bwanzambi. Yoza Chiluba? Non, naza muluba te mais naza mutabandundu. OK. Bon que baba bwanga bwanzambi. Parce que j'ai appris à comprendre la grandeur de Dieu de Kabundi Walesa. OK. J'ai appris à me rapprocher na Nzambe wana, pas de papa. Parce que moi je suis pas proche des papas parce qu'on s'appelle pas tout le temps. Mais j'ai appris à comprendre son Dieu. Et na yeba Nzambe nini azaka na papa wana. Papa Walesa nazo confirmer que aza ya Nzambe. Bino batu bozoyo kaka Kabundi Walesa aza na kisi boya to meka pe kisi yango boya. Bona obenga bino nyonso boya to meka kisi wana. Papa avanda na église na CRS centrale na avenue Bokango numéro 205 na Bon Marché. Soko lingi ozui moto, ozui voiture, otuni comme ka na Bon Marché, soko longwe kota Ista, ozo kita côté ya balabala na benga ngoni flambeau, c'est ça. Arrêt moko ezawana en face ya Sheta. Arrêt Walesa, église na biso zaka na balabala wana. Soko gotika otuni ata mwana muke na oluka ata otuni ka na oluka Walesa, bako memo ti n'importe église. Donc na obenga bino boya to meka Nzamba ngo totala so kisi yango ezaka solo. Boya nan boyine na musika te boya to ya kotala to meka soki aza na kisi ou pas.
Et on essaye de passer Mikolo, et on est là aussi, on essaye de passer Makasi. Nga vraiment personnellement, et le que ça linga passer Makasi, c'est voir bato ba bengami ba sali na nzambe bazo salir papa nanga Claude Kabundu Alessa. Et ça linga passi parce que quand je vois autour de moi même bana nanga na linga kutuna enregistrer audio ya moi nanga ye muta maquiller nga avant na ya moi nanga moi ça na 15 ans. Abigail ma fille je t'aime. Abi azo maquiller nga na tuni nga abi pona bino bana nanga et loko nini zo sepel sabino ndenge na yeba nzamba papa Alessa. Abi maman, je vois que tu es en paix envers toi-même, tu ne bois plus, tu ne sors plus comme tu étais avant, tu es devenu... Elle m'a dit quoi? Tu as grandi. J'ai dit quoi? Elle m'a dit oui, depuis que tu as commencé à prier, maman, c'est comme si tu as grandi. J'ai qu'une seule fille. Oh, la fille unique. Oui. Ah ouais. Elle m'a dit ça, j'avais envie de pleurer. J'ai dit, c'est vraiment ce que tu penses. Elle m'a dit, maman, je t'ai dit la vérité. Je te dis la vérité, maman, tu as beaucoup changé. Donc, yangonga na zoloba, nzambe oyo. Il y a papa Alessa. Papa, papi Gen, je vous promets qu'il y a Zanzambe. Azanzambe. Quand je parle, nazo kachar des poules, parce que non, n'a pas une nzamba bouyete. Voilà. Vu qu'il n'a pas senti les autres au fond de toi. Non, n'a pas une nzamba bouyete. Oui, bibiso ba orphelin, ba orpheline. Toluka toza na image moko boye paternelle ou maternelle na vie. Nga papa Alessa, nandenge na yeboy. Ayebi angote peut-être papa komona nga papa Alessa, je vous aime beaucoup, je vous porte dans mon cœur le kola papa oyo abotanga. Peut-être on se voit quand je viens à Kin, mais nalingako mingi papa, nalingako mingi maman Angèle, tous les enfants parce que nzambe na yo a changé vie nanga pesanga kimia onga na bando luka. Emsuna bando luka ngona ba mama ba camarade na mibali menazo angote. Nzambe na yo apesanga kimia. Na koma pe na koko vanda ta pendant 10 jours na soli ata na mutu te esangelo te. Parce que na yebike ola kisanga Jésus-Christ notre bannière de victoire. Nzamba Kabundu Alessa, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà papa. Ce qu'on va danser on va laisser bien les ça pas on va danser. Bien bien danser hein. Oui. Et puis au bien on va mutu ashika kelele. Ba danse wana papa bandango depuis kala. Eza lelo. Eza longa joie hein, voilà. Amitalaka. Eza content makambo nzamba. Voilà. Bisika nzamba zuiye. Bisika nzamba komi na ye pe bisika nzamba zokende na ya yebite mazo bindela ngo déjà. Eza lokolo yebisinga ah Stéphanie yaka tokutana na opeso quelque chose nga dana bandi ko sambi ko sepela. Na yebite quelque chose wana opesa nga 2 euros, opesa nga 10 euros, opesa nga 200 euros, mais nga déjà na kondima na yebike nde nazo kutana na yo. Donc oyo wana ezaka papa a exprimaka niveau na ye grandeur na ye ya foi po na koyebiso na mona mutu akondima lokwa papa Alessa te. Est-ce que bolingo o Alessa zanango? Est-ce que bino pena kata église no bolingo wana ezali? Tozala bolingo wana makasi. Na bandela sur question nga okinga bien te. Okinga bien te. Na bandela? Na olobi ke bolingo o papa Alessa zanango. Est-ce que na église na bino est-ce que bolingo wana ezali? Ezali. Bolinga na bina makasi bino bino. To lingana kabiso na biso to salisa na kape. Maman Stéphanie. Oui. Tant que ce moment ba fille ya âge na yo, hein? Ba maman ya âge na yo, baza ko se comporter, ça dit ba obanga nzambe te pona yo. Na moi expérience yo zui na nzela o yo poni yo. Okoyebisa bango nini? Isala nga pasi. Isala nga pasi so nazo mona yo surtout maman uzobanga nzambe te. Ozo sambela te pona bana na yo nga mona leki wana bandeko nanga nzambe aza elengi makasi soko yebi nzambe lelo utikeli nzambe place na vie na yo nzamba yeba ndeni na tambola na biso nzamba yeba kande eza lokwa mutuka vanji yo ke osombi yo zui contact oti est-ce mutuka yeba place ni romema ye ayeba te donc yo mutozo diriger mutuka ndenge nzambe pa akobando diriger vie na yo bana na yo bakozala protéger na ba prière na yo bakozala béni so na ko mekana ko chiter nelo moko vite fait
soto zo mona lelo bana ba congolais belé ba komi ko kufa parents ko sacrifier atindi mwana na poto mwana ye ko tanga allez boyo ka mwana moko akufi pas plus longtemps to kufela ki mwana mwasi Nicolo pe to kufela so mwana mususa mubali kaka na ba collègue wana ba vanda na bango na ba appartement mais lelo yo mama soki na buto sambedi ata plan moko ya mongune ezalaki ke ba détruire vie ya mwana na yo ofuka me ozo sambela nzambe oya lola ako protéger mwana na ope ako lungola eloko wana mabe donc tobima na distraction ba mama muta protéger ka mwana na ba famille ba congolaise yo to komi omona bana bizengi ba komi ebele okoza na zeme obite camarade olia kanenzo kazandoki aoyaka asimbi ona libumbu a détruire mwana na yo yo oyeba te yo zo garder mwana botami mwana changer okoza pe na mwana botami bien kako boko tika bana na banda kwa batu ba laisse liyo mwana kindoki mwana baby donc wana nyonso avant eko mabongo prévenir yango na prière amen prière ezana bikilate prière ezaka ko fukami osopi mutema no epa nzambe oyebisi ke Seigneur ngai ona yepa na osala na nga oyo lingi voilà en tout cas ba mama nanga to zongela nzela nzambe to luka nzambe na ndenga solo to bima na vie à distraction c'est tout ce que je voulais dire bato ba retenir ni émission na biso alelo bato ba retenir ni bato ba yokiyo ba retenir nini et puis oya kolongola ba longola nini ba salela nini ba retenir nini voilà nga vraiment aujourd'hui na ye po na kobeta CT na o etali makambo elobama ki na papa na biso moi je vais pas citer son nom concernant papa na biso Claude Kabundu Alessa. Est-ce que je peux partir point par point ou pas? D'accord. Première position à lobby, papa Nabiso a salaka voyage astral. Papa en tout cas nazo senga na nyonso nzamba walesa akitisa mawa na ye likolo na yo. Papa Nabiso soki azo déplacer a déplacer na ba garde na ye. Soki azo ya poto ayaka pe na ba garde na ye na maman Angèle. Il est toujours accompagné. Ah, poto. Ayaka pe poto. Ok, continue. Oui, papa allait ayaka poto. Papa voyage partout. Et quand il voyage à Kindaka, toujours on a battu. Biso bana na eto zala ko courant. Tina aéroport ndé papa zo kende na avion, so ki pa voyager na mutuka tozo mona biso bana na yeto yeba kabisika jo papa tambolaka. Donc wana nyo sweza lukuta. Et vous avez papa pesa rabatu mbongo apo papa botoli yango sima asengi peut-être apesi 10 000 a botoli o wane zalaka directrice ya Saint-Esprit ndenge Saint-Esprit etindaka ye na cher po papa zalaka mutu ka soki azo yemba nzembo mafute mataka papa bomona te émission moko ebima o papa ke kokanga papa mo na gorge alingasa eza mutu donc mutu na mutu azana ndenge Saint-Esprit atambola na ye. Ce totali Eli azalaki na Élysée. Makambo nzamba sala na Eli yango wana te nzamba sala na Élysée. Parce que quand on regarde prophète o akiti sa moto boye batu bavandi asambeli bonto ekiti, c'était le prophète Eli, histoire ya Babal. Mais Élysée atikala ko sala ngote malgré abanda ko tambwa na Eli. Et na époque na biso lelo Nzambe sko a télémisi papa Kabundu Alessa. Même il y a une vidéo sur qui bolingi botala na YouTube où le pasteur Sonny Kafuta. Je le connais pas, je le salue parce que je sais que c'est un grand homme de Dieu. Le pasteur Sonny Kafuta qui dit abandai ko lota azokumba bus moko nzamba yebisi achika vola ya bus wana na maboko Kabundu Alessa. Atuni nzambe pourquoi alobi parce que minute oyo yende mutu na pesi makambo nyonso ya Congo. Makambo nyonso ya Congo ezana maboko ya Kabundu Alessa. Yango bomonaki ayebisaka chef de l'état atika boka na maboko ya Nzambe ekrea ba problème. Walesa ba kobuka église na ye. Biso nyonso to bando fuka makato zotalela Nzambe to bi papa na biso aloba makambo na sentiment te. Papa soka bimisi maloba alobi ça veut dire que et wuti et pas ya Nzambe biso bana tonji marango pe e salemi to mona président Fachi andima atika mboka na maboko ya Nzambe makambo ya corona batu nyonso bakima papa bima na maya salite azolelela Nzambe mawa Nzambe maya limete wana ya solo papa kota lati basaki
Papa Alessa, il a combien de vêtements? Ça n'a pas partout dans poto. À chaque fois que la papa chaussure et lamba, il a combien de vêtements? Malati sac pour aller la mawanzambe. Ndege roi David, abandai kolela et pas en Zambie. Mawanzambe kitaki nzamba yebisa papa biso en plein confinement. Bato babanda kolanda kabunjo Alessa boyebi. Nzamba yebisi papa corona to kobanda ko vivre nango lokola fièvre. To bando vivre nango lokola malaria, to bando vivre nango lokola grippe. Lelo toza wapi muta kokoza na corona zo kaka ba maux de tête ba frisson mais soko ke ça la test oza na corona voilà quoi ngai eloko mususu na kolinga la loba pona mbongo wana papa akabaka mbongo te pona sentiment c'est le Saint-Esprit qui l'envoie à Kabambongo en direct et elle le fait pas, il le fait pas seul, il le fait avec maman Angèle. Troisièmement na koloba boy mbongo o papa pesaka pe basali na nzambe mususu bakenda kolelela ye po papa il aime pas filmer basali na nzambe ebele bakenda na ndaku kolela na batu mususu pe akokoza msa ata biso bana poto na kokokende na business na nga conteneur na nga kangami je vais voir papa na bi papa na problème boy papa obimisa opesanga soka zana ngona sur place opesanga pona za mwana na ye ausalisanga. Donc, il y a don, il y a libéralité. Babenga kango, don de libéralité, c'est pas donné à tout le monde kokaba. Kokaba, c'est pas donné à tout le monde. À somber la père spirituelle naye terrain, à tongi ndaku, à tcheba meuble nandaku wana, à tchena électricité na mai tout, à livrer ndaku. Et puis si bango yaka na ba valise. Na ba mbetu, na ba placard, na ba nzungu, na ba sani, na ba lutu, na ba... Il a tout mis. Ayebisi papa kabamba chouza que je sali koko da biso molimbo. Na boujima et papa je vous sali. Combien kabamba chouza. OK. Papa baya bakota na ndaku wana ya sika. Papa Alessa tonga. Donc batu batika koloba n'importe quoi sur papa na biso. Papa Alessa za ya nzambe. Engana koloba lisusu concernant lisolo ya Edingwe. Pour papa wana atangaki masolo papa Edingwe. Donc vous captez qui message à capter. Oui. Ngana landaki émission et ça la nga passe na mutema nange ezokaki. Papa Alessa zana kisi akokozo epa Edingwe te. Exact. Pour Jésus-Christ oyo. Aleki banganga tout notre bannière de victoire. Aleki banganga nyonso a mukili. Ndenge bomoni eboyi na tie kutu liboso nanga. Nzamba kabunjo Alessa. Edingwe il était malade. Sa sœur a compris que Ndekonaye a kukufa. Et a moni que pasteur a koko sambela pona ye et ça papa Alessa. A benga papa kenda na hôpital. Ba vidéo ezali. Papa zobisa Edingwe asambela pona ye acha liboko na mutu. Edingwe seul mutu acha Edingwe liboko na mutu ezaka bunjo Alessa. Papa acha Edingwe liboko na mutu asambela. À la fin ayebisi Edingwe. Omoni nzambe abikisi yo. Mais nzamba koko bikisa wote ozala na ba salité oyo zanango. Zwa biloko na yo wana oya nango totumbango. Ondimela Seigneur Jésus-Christ étant que Seigneur paix sauveur parce que toi na katia mususu papa Jarib chef à sécurité en église na biso. Jarib lelo akoma ko bunda na Bible na parole de Dieu atika bakisi. Soka bundi pe bongo alongaka. Eza musala na papa koko pekisa ete ke ko sala te parce que yango mutezo lukela ye moi 1 euro moi 1 franc aller sabana na ina mwasi na ye. Papa yebisa ye bunda mais tikande bakisi. Jésus-Christ akoko longisa yo. Jésus-Christ a la capacité à longiso bitumba na ba camarade no na baza bakisi. Papa Jarib lelo abundaka na mona komba moko abunda na Bible. Mutu wana bezu bakisi boya boaki ya che Bible boyo nom de Jésus. Aloba kutu Chilobo Yesu. Donc Jésus-Christ c'est le roi des rois, Jésus-Christ c'est le vainqueur. Papa na loba kango. Et quand nazo yoka Edingwe pesa papa bakisi a full. Ezo sekisanga mingi. Papa nzamba limbisa yo. Bas ba yaka ko suye musai la nzambe boyete. Makambozo lobo yebite ke batu musuba kokoza la ba bébé spirituel. Baza wana bandime nzamba kabunju Alessa makambo bazo loba okoko kimisa batu na présence nzambe.
yo lingi un jour au telemi boye liboso nzambe nzambe azo biso ke na 2025 na mois de novembre lobaka boye tala mwana oyo alingaka salela nzambe na nzela ka bunju alesa me yo kimisa ye po abangaki en tout cas luke longi ya nzambe papa nazolo basusu likamba Werason Werason soka ya na église eza parce que président ya Werason papa ake ko sala délivrance na maison mère na la Zamba kuna. Les jours là, président na bango ayaki na retard. Papa Lobi a prophétisé nzamba la kisieke na moni mutu moko ya bino awa azwi likambo na nzela ko ya na retard. RP aye alobi après désolé na ye retard pour na tutaki mutu. Après ko sala ke garçon mususu nazo bate kombone soki nani azwa mbasu moko ya liwa papa gen nazo biso ya liwa mwana mobali wana ba memaye na banganga ezo changer te wera bangi wera ebisi kakola bi te kendo zwa mutu wana memaye pa pasteur na yo mutu wana sinota kokufa nga wera na omema ngambu ke onga mnalia ka bango nga na yebi na nga likambu te mema bango epa ya kabunju walesi papi kakol aya amima garçon wana epa ya papa basambela pona mwa mbali wana mbasu esila yango Werason moni miracle wana atatolaka kaka nzamba kabujwalesa munena nzambe wana et eloko wana esala ke mwana kakola liboso frère Chaque je te salue akoma sikoyo chantre na kati église akoma ko yembela nzamba kabujwalesa pona miracle oyo ya mona donc ngana ko yebisa batuke papa aza vraiment musali na nzambe aza mutu oyo nzambe achinji na RDC po aya kokangola mboka na biso Congo. Tala ba prière à sali pona ba FARDC, tala ba prière à sala ka pona président papa lala ka danser biso nyonso to bandola na sena drapeau Congo pesa ki biso nyonso to lala na se pona prière pona Congo biso bala wana bolo bani tozo senga mawa nzambe ekita na Congo tozo bisa nzamba kabundu alesa akita bundela biso kimia ekota na mboka na biso biso peto sepela ndenge bato mususu ba sepela na mboka na bango pourquoi kaka biso to lela ka tout le temps. OK, voilà merci na bandeko bozo na biso tozo kende pona to silisa intervention na biso na maman na biso Stéphanie mwana ya pasteur Kabundi Walesa charisme. Alors évangéliste Kabundi Walesa Olanda yo ce qu'on a lancé un message moko parce que toi qui peux aussi dire ça au bout de et puis au bout de ngoma lanza menyo soni et puis batuba landa biso ba yeba ki to solution ni plutôt si biso. Voilà. Bonsoir papa na ebité okota émission oyo nini nga mwana na yo Stéphanie Bola na banzi tozalaki na yo na Kinshasa na mois d'août na ye kaka koyebisa yo ke koyoka oyo nyonso bato bazoloba te na yebi ko oza mutu ozana makila ozana musuni malgré que Saint-Esprit avant d'arana yo pona yebi ke yo batela ka Saint-Esprit constamment ce qui peut monister Saint-Esprit azo réagir te okenda ko lukaye parce que na yebi tout ce que tu fais papa tikala bongo s'il faut o matali susu papa matali susu nzamba komiso susu likolo po biso bana na yo pe to ko kangwa mananzela na yo oyo nzamba ko sala kati na yo biso pe bana no to ko sala bongo. En tout cas papa je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup maman Angèle. Maman Angèle continue ko protéger papa ndengo zo protéger papa ndengo zo soutenir papa na nyonso. En tout cas maman merci pour tout ce que tu fais. Oyo biso to komi lelo eza grâce ya nzambe oyo ya bino nzambe o bino bobomba. Merci beaucoup papa Nasuki wana. Voilà. So pesa mboto pesa mboto aussi ça na biso. Bon, on a opé Sambote, vraiment grand merci na papa papi gen déjà, ndingi au disposer temps pour yambanga na mikako lobela. Papa nanga Claude Kabundi Walesa, surtout nzambe na ye. Je suis pas venu ici pour défendre papa, c'est plus le Dieu qui agit na kati ya vie ya papa. Nzambe oyo papa abomba ka butu moi. Na kopesa mbote nanga epa ya papa Walesa déjà na bana les ministres de la défense ya gouvernement ya Jésus-Christ papa Losako
napesi mbote pa maman Gel na bana nyonso na bakoko napesi papa nanga pasteur Carlos Kalala char de fée CRS Paris papa mbote belé napesi apôtre Mania du ciel CRS Kin mbote frère Gédéon du ciel la bouche autorisée de CRS Walesa Ministry papa Double Sim président ya média papa Diago Walesa na Paris maman Rit Moussaou maman nanga ma mère spirituelle napesi yo ba gros bisous petite sœur nanga Julie Kasongo vice-présidente ya jeunesse na CRS Paris papa Phénomène l'a dit et Sobé papa en tout cas merci pour tout voilà, je vous remercie oui je sais voilà mon ami bana nyonso ya CRS na pesi bino mbote CRS monde maman Fifi Pemba maman Élisée Kabé de Chili Mazarin bana nyonso à Canada bana papa Alessa nyonso ya Belgique donc na Afrique ba cellule nyonso ki chassa na pesi bino mbote ba pasteur ba sœur en tout cas boyoka oyo bat bazolo baté et ba ope balanda papa nangate je vous invite à goûter les dieux de Kabunji Walesa. Je m'arrête là, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci Nabande Konyoso Bolandi Biso partout dans le monde émission Ezra pour Nabino. Amen. Pour Nabana Nzambe, Nyoso Soza a besoin de Biso en tout cas les Kabo et Togo Solo là. Amen. Les Toroba chaque fois la porte est grandement ouverte Yaka on va d'Aboye Togo Solo là. D'ici à votre madame, maman Stéphanie Mokomsu peut être sous aux alentours, tu regardes sur Boye, pas de problème sur un message, tu regardes Boye, aux Anda Konayo, Kolembate Zanda Konayo. Voilà, merci. Voilà, d'ici à votre madame, restez connectés, à chaque fois la suite au prochain numéro. Allez, bye bye. Bye. Ça va plat toujours vie à moi tu as pleuré ça qui et 25 kilos de la vie toujours voilà tout ça na Ophelina tout petit cabino tout petit que là on a tout ça pour faire moteur et pas l'autre, moteur en fait pas. Tuzana offerina awa toujours tout le de la vie on a chose à vie à battre tout le de la toujours vie petit bazo bimisa bango wa plat soso kita soso akarte kita Again, le de la vie toujours en forme. Na retour moi demi tout là.
tuna osimbika mikolo kozonde mama mingi mais mama mbote papa na ngai naza ndeko fatigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini mama awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni kolo te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni kolo te moto motema nde kotutisama yo ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondeli tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele oyo ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana ngo na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona nepa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato boye soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice komona ye tozotravaille awa toza na salaire te na salaire te ndenge oyeba osoki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozongi mpe na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe semo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filma na bino et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à évolution ndenge bosalaka mwa ba difficulté bokutana nango mpona en fait nga nazalaka na association et puis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie baolanda biso mpe baolanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticiper na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa merci beaucoup zo micro mama simba oyo bana merci beaucoup merci peu komona bino pe koyamba bino na kombo na Yesu amen ko ozali azali te mpona ko bolingo wana kolakisa yango ke
na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpo naza na posa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu sika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balakota bango na butu bamosusu bapara balembi abana bafi kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama akwa na pande nasali siko nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa maria mwasi ya soda na nazali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyei kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye otali te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere bo nakokate bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobali alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe ayabi biso bie efana asombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofongelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisanga yabi nzambe soza mosala opesi ngai ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele bakizaka na kati ote mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebi so mabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango kaka na kati ya priere ata molo yo boti lelo oyo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzami mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa expérience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga
babima bala déjà bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana 5 oui na balisa pe ok na balisa pe musa uti ko bota après une semaine après c'est comme nanga on a saka bagi monique après c'est na pe bagi monique ah félicitations merci beaucoup ya bibali pe bazali bakomi na bana 6 na kati na musala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana en fait aux na bana combien awa na za 96 donc 96 hein 96 on a za na bango de bana mus na bima ka ba difficulté nyeza oyo bokutana nango difficulté makasi parce que batu musu bana biso bazana besoin peut être musu ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté monite bajabatu mwana zaina kati na ndao soko bani se kakabo na yere te nini te au koma na mtutu kosa na batanga difficulté siko zali kota kotanga koko tanga kolia o mutatushe mtema naye ayepo na mwasa kimoko ya losa ya tiki bazuri kasi ekole papa moko asa kufa pe na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazoka kopesa yote akisinga arete mama luka ata hawa bebana tangisa bana ona koko nazana ekole sina bena zwa bana tangisa bango kusimba te kasi yo moko lokula za musara yo so tangisa bana wana na bana Nzamba kutia maboko nde na pungulu place moko ya ekole na totangisa bango sikoyo awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te na luwaka place wana ba professeur ko afutama enseignant ko afutama nde kitena yango makasi kote wana ok na futa ndako na après de moi na luka keso ba enseignant po bazwa ta mamoke kote wana tuka papa episanga tikute mo kama kasi koleka po bana batanga kafa nazali kote asia babimisinga po na nini ngongo zate niko pe asali makasa nini na sikasi yo moko lukande ya kufuta ndako basota sandesi dukambo kufuta sandesi dukaba sini ndi tikite makasi wana kana en tout cas merci maman moi tous au mingezate merci vraiment Nzamba pambola yo bandeko bozo anda biso batamite ya malamu je crois que vous allez partout tout le Belavi musala biso yango on est sur place awa na Felina motema oyo mama na biso azana ngo eza motema ozo senga batu nyoso fu bazana ba congolais to comme na mitema oyo bano nyoso moni oyo bana na yete bano bazana nzela lelo bakomi bana na ye yo peso ko zo fardo wana ya kosunga ça dit to sunga naka maman merci beaucoup biso to tiki yo to ke peto pesa bana mbote merci Nzamba pambola on a si to leka lisusu biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga penalika voilà donc na assure les exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to la chaîne to za suivi makasi na diaspora la sur bata diaspora mutema bango et tout sama ba rubenga biso et puis to komema bango awa je pense que ça n'est pas possible ata bozala na libanda ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandreke na bino baleka bino bazanga activité sonda bazo sunga bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliba koma pe na mboka de l'État soko bakoli bala soko batangi mala ba koma pe tu soko batangi mala mte ba koma ko ngene right les soucis na gaza ka lelo pe ba koma pe batu ba zara pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mama te na bala na sa mariage lokola Nzambe akabula biso na bina Nzambe na sa miso Nzambe pe ndimi na wasala na kulinga pe bana oyo lelo bakoma pe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma pe batu o bakokosunga mboka na biso amen kolelo soko bakomi pe batu bakokalisa bino eza mona Kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sala kola centre nasalisa pe bandeko oyo ya centre esika na kuti nasunga pe bango
nde nazalaka na susio nalelaka mingi mpona nzambe eza basukanga batushe motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene basunga mpe bana poekoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezonga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya tabe moyenga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu tala na bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namamukaka na bango mpona kokarte bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli baluka yango voilà bénédiction baluka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela obuzuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komoro nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge ni? 14 ans. 14 ans.
Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Bon, Mélia. Ah, les grands ni ça va. Yo, oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comme le Jean. Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Oko senga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya Jean maboko. Mwana mwasi moto ane beze poto sisa kasi. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Lina. Hein? Lina. Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia, hein? Ah, baza gentil, bayamba bino bien. Oui. Vous avez très bien, hein? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka? Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe, hein? Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Oyoki Lina obi, websa nzambe enjwa koma mtu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas merci na bino ngala kei na tiki bino. To banda ota la bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.